Na Kolokidezo tozali bongo na territoire ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Bamemeli bango transformateur pour minda epela PLLS 58 ans après. Bamona nous électricité te population sepeli. Bapesi merci na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Voilà, donc il faut préciser que l'électricité c'est un grand facteur de développement. Là nous sommes en train d'observer la joie immense de la population à Kolokidezo. Toujours dans le cadre de la vision naïe, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, population ya Kolokidezo na territoire ya Mbanza-Ngungu tozali awa na province ya Congo central basepeli bavandi kaka boye bamona transformateur et koti synonyme ya kopelisa minda PLLS, c'est-à-dire kala mingi te bakokoma l'électricité 58 ans après suite ya matérialisation ya projet d'électrification promesse ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka ye faci béton. Bana Kolokidezo bazui transformateur ya sika ya 630 kVA na ba accessoire nango nyonso pe ba câble projet électrification oye koki komema sûrement développement et agglomération na bango avec plus de 200 000 habitants. Population va comprendre pe basepeli avec impact pe idéologie. Mais là, consommons d'abord la joie immense. Il y a population et à Kolokidezo. Alors ici, il y a de notifier aussi que les lois qui journée moko sommet payé, maman ba kebilangate, bana ba bimisi ba la classe. Tout ça c'est pour dire merci à Faci Béton. Ah oui, Bino Tembe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde misala boinde zalaka. Kejo. Voilà. Donc nous ici nous travaillons. Nous travaillons toujours pour assurer la majorité écrasante. Il y a son excellence Faci Béton de séance.